Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle esika bozwami toza kokoba bozali ebele musala oyo nzambe apesi biso toza kosala yango mikolo na mikolo pona ko éclairer opinion na grande décision prise par les politiques toza koloba yango et puis sensibiliser aussi notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques yango ezo sala na lingala pour moi si andunda receveur chauffeur mama malewa esengeli ayoka. Alors bosolo na politique partout à travers le monde ba programme na biso yebani vous êtes très content par rapport à Ndenge Makamboza Kendele et Zabola Mopona Biso. Ne craignez rien, soyez-en sûrs que oyo bozomo nezana moke nzamba ko tinda lisusu batu musale ko mata lisusu makasi toyebi pe mikakatano koya toyebi pe batake koya mais bobanga te nzamba zana ngambo na biso. Continuez à prier pour ce grand travail, menacer, attaquer mais sous contrôle nzamba za ko batela biso. Merci bozolanda biso na Bunia na Malawi, bozana Tanzanie na Nairobi. Toza Olanda Bisopé à Kinshasa, même à travers la radio 97.4 et Ali Buzz FM. Bozolanda Bisopé na Canal Plus, na Canal 346, il y a Molière Télévision. Bozolanda Bisopé partout, to tombe libino mbote. Alors, où est Ali dossier spécial là? Bon, on a ba mesure oyo. Gentini Ngobila, nani gouverneur ya ville province ya Kinshasa azui pour na makambo ya tali Covid-19 boyebi que ba komi koluka ko déconfiné ville ya Gombe donc tolo ba commune ya Gombe mais ko sala ma d'une manière progressive parce que ba lobby yango na molai nango bozwa pe image yango précia ko zonga sepso image to lakisaki na tongo ya ndenge général Kasongo azali ko expliquer ndenge Gentini Ngobila gouverneur ya ville pe yepe alobaki pour na likambo yango boza ebele boza ko landa biso kasi ba mesure yango oyo balobi moto akokota Gombe te. Gentini Ngobila gouverneur ya ville azui yango lokola ya ye moko te mais azwaki yango po abatela bato abatela bakonzi abatela biso nyonso bokomona bino moko spécialement sans commentaire lelo na niveau ya Monjiba eza na boulevard du 30 juin autorité moko ya munene ya mboka oyo aye aboyi makamba osokola maboko yena ba policier na ye ba koti na makasi bango makamba barrière etali bango te. Donc gouverneur ya ville ezo komona na clair c'est comme si nazo mituna est-ce que makambo yo zwaki ba décision wana pona bolamu ya bato nyonso etalika peuple ba konzi baza concerné nango te bokomona ba image TV za radio te kaka lelo na bosolo na politique. Dossier spécial au Jefrem bomoni uta makambo ya Vital Kamerhe Salami directeur et cabinet à chef de l'État, ouais, Zalaki convoqué local renseignant, Zalaki invité, et puis après à ça, Bakti na prison centrale Yamakala, 2 fois Basengi libération naie provisoire, mais Tissika au tribunal à Boyango pour na raison où ils allaient fonder selon tribunal. Alors moi makambo izali moi ebele baza ko benga bato de part et d'autres, ba benga ki pende ko bitakwira akendaki confrontation à niveau ya prison centrale face ya Ndeko Kamerhe, confrontation à la pelekaki. Toyoko yoka ba déjà ba sokok azana na prison centrale ya Makala bato ebele baza ko kende. À ce stade déjà au Jefrem mandat d'amener moko bimina niveau ya toile na réseaux sociaux balobi ba bengi pe DG ya nani DG ya au Jefrem ba bazana besoin na. Mais nous on se pose la question toza ko yebate pourquoi ba secret ya l'état ba secret d'état nyonso ya ko bimakaka na réseaux sociaux nani azo bimisaka yango. Est-ce que ezali autorisé ezan la service moko bazo senga pena la présidence ou bien na ba mibe kwa l'état balobi ke esengali bo tchango moi manque ya discrétion na musala o eza osala biso moi passe déjà au Jefrem bakangi ete mandat d'amener za solo to ya lokuta est-ce que ba invitation liboso yaki nyonso wana pona yango na boy kotika na lisolo ndenge bandeko ebele bazo beta lisolo ngana lingi na pesa bino ba précision. Voilà pourquoi na bengi ndeko Maene Amisi Mike na yeko so na ye awa na compte bosolo na politique pour na dossier
il y a OGFREM. Je rappelle ici, na titre na ozali moko, il y a ba conseiller, na cellule juridique, il y a OGFREM. Na qualité wana, le kola avocat, le kola moko pe na kati ya OGFREM, na ngena solo na yo, mbote na yo. Mbote ndeko Israël. Bosso la politique ezali solo mona musika, mais le comme réalité pe me na yo, moni yango boye, ba impressionne peut-être par rapport à bosso la politique. Bon, je peux dire que na musika ninge batino so baza komona et ça la rapé moi ko banga moké. Mais na tango na komi na pembe na on a moni que oui ko banga c'est le track, c'est tout à fait normal, mais c'est quelqu'un de bien qui comprend et puis on est dans l'objectivité. Donc c'est quelque chose de bien. Kobanga Bosolo la politique, lorsque tu sais que tu es dans le bon, très bien, merci beaucoup. Alors, ministre Arolega Lobby Ezali, ministre délégué auprès à ministre de la Défense, donc maître Sylvain Mutombo Ndoyi Nangai Aza invité Lobby. Dans un dossier très spécial, Makambo est à l'IDPS, Tokolobela Makambo est à l'ancien combattant, Makambo za moi belé mituna bino batuboyebi, peut-être bozangi na mituna pour na mettre Sylvain Wazali ministre lelo, beaucoup ko tuna mituna numéro ya téléphone yango nezali boso na bino. Bato pe bazali banda mboka bozanga te botinda ba message lobby mardi spécial toyamba ndeko Sylvain Mutombo Wazali ministre lelo. Alors, na bengi spécialement pour nous sur le dossier au GFREM. Bato belé pe na Kinshasa ba yebaraté au GFREM ezani ni pe mosala na ngo ezani. D'abord, il faut expliquer bandeko tina mosala au Jeffrey mezali nini. Merci ndeko Israël na botuno otuningai. Ne okolimbi sanga na maloba nangai tango na kopesa ya no na zonga ka pe muke na français pour batame mususu na lingala ezalité. Soki libaku ya lingala ezali loba na français. Voilà, alors OGFREM ezali office OGFREM ezali en abréviation. Babengi yango office de gestion na ebandeli na yango po ezaki créé en 1980 je crois au mois de novembre babandeli kobenga yango office de gestion du fret maritime c'est elakisi nini elakisi que OGFREM ye azali kolandela fret nyonso o ezali kokota na mboka Congo mais sur la voie maritime mais tangu na avènement ya DG Emile Ngoyi ye amonaki que ba marchandise o ekotaka na mboka ekotaka kaka na voie maritime te yango alobaki asololi alakisi bato alobi ete OGFREM ekozala maritime te ezala multimodal, c'est-à-dire toutes les voies terrestres, aériennes, lacustres, fluviales, ba voie wana nyonso ndene ezala OGFREM mais na abréviation ngozali na nanenga bolai na ngozali office de gestion du fret multimodal. Alors mosala nango na pesi définition ya OGFREM. Mosala ya OGFREM ezali nini? Tobengi yango assistance au chargeur. C'est-à-dire mosala ya OGFREM ezali ko assister ba chargeur. Banani tobengi ba chargeur. Ba chargeur ezali o tobengi na lokota la français ba importateur na ba exportateur. Mais na terme technique tobengi bango ba chargeur. Assistance wana ezali nini? On a remarqué tout le monde que ba chargeurs qui sont les importateurs et les exportateurs bazala qui ba sujet à beaucoup de tracasseries. Alors kaka na Congo te po na bamboka mususu na bamboka mususu na Afrique mingi babenga kaka conseil des chargeurs biso ne to sali moins différence to bengi yango OGFREM mais na bamboka mususu Côte d'Ivoire partout ailleurs on appelle ça Sénégal, Guinée équatoriale on dit conseil des chargeurs ezali kaka ndenge moko mais et bengeli et keseni donc ça dit nous assistons les chargeurs Moussa na biso zali lokola toza lokola syndicat ba importateur na ba exportateur ko sunga bango genre ya tracasserie wana babandaki kozwa ba kende gauche droite nous maintenant on les aide tozo sunga bango ko lobaka non na eloko oyo za ko importer ezali boye na eloko oyo za ko somba par exemple na Belgique et ko kota na port ya Anvers pour le on a Anvers comme na Kinshasa voilà nzela ekoleka voilà ngonga oyo utango ekosala po elongo na Anvers et comme donc ça dit du point d'embarquement jusqu'au point de déchargement et kosunga mutu wana tanga zo ba que marchandise tanga elongo esika tel ça le temps de jour et permettre à se préparer et en conséquence ebimanoki
na suka kuna ekosunga pe biso pe ozali économie ya mboka po ayebi que eloko nanga ko mukolotel et ko mukolotel na ko futa boy et ko éviter pe ko mutu wana o asoma ki marchandise na ye Alexa tango ebele na kozelaka marchandise na bamboka mosusu kolandela likambo ba société belé comme on numériser moyeba ke même yo moko a partir anda ko beta na machine na yo sans que obenga moto na téléphone administration na biso ya Congo eza na moi malade na côté wana parce que nano administration mobimba et comme numériser te yango mona même so ko na ba commune lelo pona kozwa document za pasi OK motako tuna likambo na commune kaka partir ya machine na internet et puis azui ya nona ye est-ce que bon numérisa administration na bino bato yo bino boza ko salela mosala boza ko assister est-ce que motako vana na ndako sans qu'il y ait un téléphone, sans qu'il y ait un bureau à côté, na internet, à quoi vérifier pas côté du Cameroun. Namokola lelo nanu salamite. Nanu salamite za erreur monene. Tikana loba. Namokola lelo nanu salamite. Pour na bambula o elekaki, na ba o bazaki ba konzi o Geoffrey ya liboso. Basalaki o basalaki. Mais ba konzi o ya lelo ba komi na Geoffrey. Ils ont intégré eloko wana na kati ya projet na bango. Ça signifie quoi concrètement? Natango ya kala tozui ba o bazalaki liboso na ye tozui eloko neti babengi serveur nezali instrument de traçabilité ezolanda ferry ezali fiche électronique des renseignements pour l'importation, ferré pour l'exportation. Alors ba konzio ba yesika ba lobi non biso tozali kosunga mboka nakala makamone ebanayi ko salama, ce n'est pas dans ce sens-là que ça devrait se faire. Et nous voulons quoi? C'est-à-dire que instrument une numérisation, c'est-à-dire que instrument o ba pesi biso ezali instrument ya souveraineté ya mboka koyeba nini ekotaka na mboka biloko boni ekotaka na mboka mais pona koyeba biloko wana ekotaka na mboka il faut bozala na eloko oyo babengi serveur oyo ezali kosala traçabilité ya biloko wana na ndenge ya kala ya badege nyonso ya kala machine wana ebandeki kosala eloko wana ebandeki kozala na Italie mais déjà esika ye alobi te eza souveraineté ya mboka koma makambo ezokota na mboka ba vérifier qu'on est na Italie na bango na mboka na biso. Pour vous dire que c'est déjà un commencement. Il y a koluka koyeba biloko ndenge zokende et c'est aussi de l'aide bango petentique hein. C'est-à-dire que ils ont la carte de numérisation mais koloba yango na motuna ndenge tuna kingai na ntokomi na étape. Très bien. Alors na bengi yo pona likambo ezalia wa mais avant peut-être tokoma nango na linga likambo ba mesure ndenge na lobaki tout à l'heure le gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila azwaki maloba pona koyebisa ba kinois lolenge sengeli bango ba se comporter na semaine après 14 jours ya confinement ya Gombe ya sikamoso batie yango mais lolenge ezalaki te ba meki moko bumuso boyo ka Gentini Ngobila mais bon ndape général Kasongo azali commandant ya ville ya Kinshasa ye pa pesaki makantine mais likambo ko kamwa wana na kotia yango après botala bino moko autorité moko ya pays na biso akomi na barrière oyo ba policier ba yebisi aboyi atomboki tala ndenge cortège ezoleka eboyi ata kotosa makambo oyo ba gouverneur bazwaki na makambo oyo commandant ya ville azali ko appuyer parce que sa décision il y a gouvernorat il y a ville province ya Kinshasa. On suit en image et puis on se retrouve après. Aujourd'hui ba mesure moi ebele lokola confinement ya commune ya Gombe ezali prévu ici là lundi, donc à partir de mardi, tout le monde déconfiner progressivement. Tout déconfiner totalement, mais tout le monde malembe. La barrière de sécurité, la police, et kotikala, tout permettre à ce que la banque va fonctionner, la épicerie, donc l'alimentation et fungaba pour les habitants, il y a commune ya Gombe, il y a s'approvisionner. Pour la commune Moussous, pour l'ensemble, il y a ville Nabiso à Kinshasa. Pour renforcer la mesure, il y a barrière. La mesure, il y a barrière donc, pour empêcher la pandémie. Et pour ça, il y a la police ainsi que l'armée qui est là pour imposer la mesure, il y a la barrière. Alors pour la Yango, population, pour Nayango, à partir il y a lundi
moto nyonso esengeli azala na masque na ye. Même oyo kosa na liputa, okosa na elamba et tout ça osali pour ne éviter au contaminer bandeko, yope ozala contaminé te. Bana kisasa il faut ba yeba. Maladie ici côté biso na Kinshasa, tozana ba cas environ 300 na kati ya Kinshasa. Bato tukumi balé na mitano, c'est-à-dire 25 personnes. Basi ba kufeli biso na Kinshasa, eza mama mingi, il faut tomi batela pe tomi batela baninga mosusu. Rapport ba service de sécurité ba pesinga depuis lobby ba binanga ke ba bar mosusu ba za kofungwama na ninga kiyanda donc na ninga ya kuzu na ninga kobombana esengeli police alandela makambo wana bato mosusu ba za komela na kati ya bandako na bango basangani basali ba bar na kati ya bandako ya kobombana donc police akolandela bango po toyeba police akotia bango maboko pe bakofuta ba amende na ndenge ekoki ba réunion banda lobiti lelo réunion kilikili mais biso bakinoa tolingi toyeba likambo ya confinement sili to esilite ndimbola na biso na banzi lobby bolandaki tozaki na réunion epai ya premier ministre tozaki excellence monsieur le gouverneur alobaki expliquaki population que décision ezwami ke confinement gombe ezo continuer mais déconfinement ekoza progressif lobby lundi nde mokolo tosila gouverneur akosala message moko solennel pour expliquer population mais bato bayeba ke confinement gombe ezo continuer babare etikali déconfinement progressif gouverneur alobi ezali kofungola baalimentation kofungwama et puis na babanke baalimentation ne kofungwama mpona bahabita ya gombe bakende kosunga biloko ya kolia eza te bafungoli alimentation mpo moto alibanda akota non alimentation kofungwama mpona bato ya gombe kaka babare etikali yo moto ozala kuna yeba ke awa gombe confinement ezo continue babare ezali alors bato alimentation bakosala mokanda ya batravailleur na bango ndambo minimum mpo babema epai ya gouverneur soki akosinye mokanda na akopesa ngai na kopesa babarrière oyo na barrière batali oh non alimentation songono komona ezali na carte de service okoti kosala mosala mpe gouverneur akopesa aire ya ouverture na aire ya fourniture en plus pour l'alimentation bato kozala 15 na 4 pour respecter distanciation et puis libanda bageste barrière kozala bageste barrière ningo loba nini kosokola maboko prise ya température na distanciation esengeli bapopulation bayeba ke maladi oza maladi mabe ezoboma esengeli kotosa mibeko oyo baspécialiste bapesi biso lobi gouverneur akoloba seke boyeba ke confinement gombe ezocontinue na makambo ya baji mutu po akota esengelaza na baji na il faut za na baji kaka nde ezala chaque jour oza na baji okoti soki na baji te okokota te bongo likambo ya masque moi général masque eza obligatoire mpona bomoi na yo mpona bomoi ya baninga ose protéger mpe baninga mais gouverneur joko alobi akosala arrêté po ezala force ya loi de façon que soki olati masque te tokointervenir mwana moko tointerpele yo ofuti bamande masque okosala yango yo moko ozwi liputa okati barepasse yango bien olati soki après 2 jours osokoli yango na mama moto simango repasse olati eza mpo yo okontamine moninga te moninga mpe akontamine yo te tokosala ndenge et puis baattroupement kala mingi te okomona police na armée ekozala balabala otala monsieur awa bosani bolongo awa attroupement ezala te olingi omata na bis borespecte ndenge arrêté ya gouverneur elobi makambo ya kofandafanda na balabala konda kotala bato baleka banganda bandi kozonga tokokanga na nganda na mokolo ndako akofuta bamande ebele esengeli koyeba ke motu moko aza mayele koleka leta aza te na bato bandi kosakana kokende na bastade koyeta babale na karate tokokanga bino. Très bien, merci beaucoup. Alors, toza kokoba sur ce plateau, maître Maene Amisi Mike. Toza la ye azali moko ya ba conseiller na cellule juridique. Il y a Geoffrey maza ko répondre na masolo nyoso toza ko loba ah. Boyebi ke mikolo e uti ko lekawa déjà Geoffrey patience Saiba. Bato belé baza ko lukaye, bato mso balobi akimi azana Londres, azana Belgique, ba mso balobi bakangi déjà, ba mso balobi te eza soloté. Aza même na convocation moko za kotambola dans libanda ya bomesano boto benga ngo réseaux sociaux ezali pe na mandat d'amener moko to lobela yango tout à l'heure mais ndenge na loba ina bino mboka oyo nga na ibite non na moni mboka ya boete mboka ya politique ya 2 poids 2 mesures bazui mesure Jean-Teni Ngobila oyo gouverneur à ville au-delà nyoso toko koloba mais mesure bango bazui ya Covid-19
eza mesure malam pona ko batela yo pona ko batela nga na autorité boyebi que covid-19 ezo bomana ba autorité d'ailleurs bato ba kufi mingi ti siko mingi zande ba autorité do bato esengeli ki ba mi batela mingi zande ba autorité alors ba pekisi bato babi okota na barrière tozala ba geste barrière ezali ko sokola maboko ba ko prélever température biloko neso pona ko batela parce que covid-19 ezali ennemi otozo bunda mais tozo mona ete mais bilo moko botala ndenge bozo mona wana tozana monjiba na boulevard du 30 juin donc certainement motauta ki kota ya Kintambo autorité wana za ko kota na kati ya ville aboyi kotelema donc amoneli na ba policier na bazaki bien armé donc ba boyi na ebiso ke zalaki matata discussion place one boyoka na kati ya vidéo mutu moko azotanga il semble que natangi yango 3 fois il semble que za tambwe mwamba bo soki eza vrai s'il s'avère que za vrai que za tambwe mwamba mais je suis déçu soki eza penza ye je suis déçu à moins que za la yete mais même ata soki zalaki payete autorité nyonso pourquoi vous ne respectez pas ba loi obino moko botie mboka ya ndenge nini askaris aza na sécurité kolega mutu mboka ndenge nini po askaris soka sali marche aliete ti okolesa endo vandi kimia mais na Kinshasa mutu ata sali marche azoka gende course mboka ndenge nini maître boye na Roger Frem depuis quelle année bino bokomi ngai na côté na Roger Frem le 5 septembre 2013 c'est ko umeli tolo ba Roger Frem lelo depuis mosala o epusani na ngina yebana non tozo kota sko likombo ya direction o eza ko gérer Roger Frem lelo na lingina yeba kolanana na o elekaki liboso so il faut tout ça la moi parallélisme na lingo expliquer bato ba olanda biso nini bino bokuti na Roger Frem nini obino bobakisi na mokolo lelo bolo bakebiso to kutaki lipa to yena sukali na mobimba penza en termes ya gestion ndenge ne se présenter bon d'une manière succincte na ndenge ya mokusi bokonzi oyo azako kamba lelo Roger Frem bakonzi oyo bazali ko kamba Roger Frem pona lo bango malamu po azali mokote ezali monsieur Patien Saïba Tambwe na monsieur Olivier Manzila Mutala bakoti na juillet 2017 mais tango bango bakoti na juillet 2017 bakuti nini na Roger Frem bakuti tosali 5 mois d'arriéré ya salaire la kisi que tosali mais sanza mi tano tofuta makate bakuti po tozalaki na bo babengaka convention médicale c'est-à-dire que bokoki kokende na hôpital Songolo Pakala soigner bino na suka sanza entreprise efuti bakuti eloko wana ezalaka lisusu te convention médicale na ezalaka na kati ya mboka pe libanda bakuti ni lisusu bakuti que ba recette même ya Roger Frem eza ya kokita na se makasi ni lisusu bakuti biso ba agent chaque mois tant baza ko futa yo babengi yango impôt sur le revenu professionnel hyper to futa kango na DGI bakata biso yango mikolo nyonso parce on coupe ça à la sauce bakata biso mungu na mais tango bazo kene na DGI to futa kate toke na INSS o il faut to futa kate toke na INPP o to futa kate même na kati na biso moko à l'interne ba to bengi yango caisse de secours ça dit bakata ka pe mbongo mususu chaque agent bakataka mbongo azokotiza na caisse de secours musala caisse de secours na zande nini ça dit que avant ba futa bino agent ko kozana na problème aya leli ba yoki na zana besoin 500 ba la bon on va ta 200 au lieu que nokota banyongo libanda biloko wana nyonso ezalaki lisusu te mais en dehors de ça o ezali lisusu ya makasi koleka tango basali remise et reprise c'est-à-dire que o ya kala azokota na esika ya o ya sika azokota na esika o ya kala zalaki tango batali passif na actif bakuti passif ezalaki moins 35 millions de dollars je pèse bien mes mots moins 35 millions de dollars c'est-à-dire que nama o ya kala o ba utaki ko longola po DG patient akota tango akotaka aka ko remplacer DG Emile Ngoyi akutaka un matelas financier à minimum ya 2 millions de dollars ouais. Mais tango ya longwe atiki moins 35 millions de dollars moins na minimiser moins ça peut être plus moins 35 millions de dollars alors DG Sikaye na DGA Patient Saïba Tambwe na Olivier Manzila bakoti na juillet 2017
déjà quand on a joué en 2017 babandi ko futa biso salaire Tommy tout le monde mais il y a ça la magie pour pas futa biso salaire d'autant plus que makamnyo ça to vanda to tikale uzwango to et là qui c'est que entreprise na biso ya solo poto yebi ko tsaka mbongo pe azalaki wana azalaki ko mosolo na ndenge na ye pe na ndenge ya solo lelo soki omeki ko tala o babenga na français il vit dans une certaine opulence ça dit to yebaka ya zaka directeur na onatra mais lelo azana ba immeuble atongi na ba pigeon atongi bisika na bisika wana nani na kotanga kombo te bolo bisangai mais na lobby ezali oyo azalaki liboso ya déjà azali lelo très bien na kotanga kombo te alors ça prouve à suffisance que mutu wana akamataki mbongo ya leta atiaki yango na libenga na ye et puis asakani na yango biso to nyokwamaki mais oyo tango ye na lobby bien na mois de juillet mais na mois d'août to komi ko futama mais il n'y a pas que ça ça veut dire que déjà oyo yesika il faut tout le makambo ndenge ezali c'est-à-dire asalisi ba agent asalisi non seulement ba agent mais asungi pe entreprise et c'est là que ce qui peut permettre yo na banda koloba siko quelles sont les avancées biloko exactement il y a comprendre la réalisation parce que au lieu de tikala na verbiage il faut tout comprendre exactement qu'est-ce qu'il a fait voilà déjà oya sikatango akomi alobi non nous sommes des êtres humains. Comment montoki kozanga des fiscs soins médicaux azongisi d'abord convention médicale et zongi comment montoki akoki ko fanda na entreprise azosala 1 mois yenda zo kotisa mbongo bazofuta été azongisi salaire alobi lisusu alobi non mais OGFM oyo ndenge ezaleli awa na ndenge nga na yebi na ndenge pe ba principe elobi pona yo loki na yobo OGFM azali ko gérer fret même multimodal mais le fret ce que otali na ndenge ya molai DGDA zanakati et là qui sinini soki ba recette ya DGDA et mati obligatoirement ba recette ya OGFM pe il faut emata mais attends le bini ba recette ya DGDA et mata ka mikolo nyonso pour na ligne recette ya OGFM ezali ko mata te pour biso tozali babenga to mona na kate ça dit que tous allez nasser mais DGDA a qu'un percevoir aux alliés droit au GFRM la frontière tous allez pena OCC ça dit que ce qui DGA a percevoir qu'il y a 1000 bon on a peut commenter à niveau il y a 1000 mais tous on a déjà à percevoir et belé mais tous ont mouké à partir d'un an il y a mandataire puisque biso au GFRM toki kozala babisi quand on était tozalaka babenga ça dit que c'est un service non apparent nous rendons le service à l'état mais zali na ba o bazali chargé bango bande ba kozwa o ya biso ba memeli biso très bien alors OGFM na cadre wana lokola pe akoki kozala na ba bisika nyonso te sika fret ya mboka ele kaka azali na pouvoir ou ko désigner babengi mandataire mandataire musala na ezali nini yenda azali ko landela fret nyonso ya OGFM bisika nyonso ezali azui ba émettre le ko babengi ferry na c'est que définition à ferry et puis azui pourcentage na biso et puis à la source à katio ya biso azongeli biso parce que notre mandataire à cette époque là comme Bonezaki Frabemar c'est un italien nous déjà le dit mais tout on a flux il y a nini na niveau ya DGDA ezomata boni bino et matakate ba recette pe fo mata boye bisangai polele qu'est-ce qui se passe on attend à côté sika très bien batwana ba vandinye ayebisi bango lokola bozolo ba eloko te lokola ngai na pesa kibino mandat c'est-à-dire na pesa kibino makoki po bosala musala na kombo na ngai na kobotola bino na kolongola bino tango kaka lobaki bongo. Je donne un petit exemple. Et ça, le corps, on a versé 10 francs. Tout le monde a versé 50 francs. Le mécanisme nini. Par là, on a déduit que Batoyo, Misolo. Mais pas seulement ça. Biso zana ba bisika nyonso o fret et outi bisika nyonso ya na Congo. Ça dit qu'il faut baser na couverture partout. Mais bazala qui na incapacité, il y a qu'on se retrouver partout dans le monde. Déjà lobby, le rôle a bino 1. Bon, on a écouté des amours, et de 2, kozala partout dans le monde, je préfère na ebisi bino. Au lieu bozala bino moko, na bakisape baninga mosusu. Bazala pe na bakote o bino bozate baboyi. Balobi ezali exclusivité na biso, il faut tika la biso. Déjà lobi non, biso je frame tozali ba mandant. Bino bozala mandataire. Biso to pesa ki bino
pouvoir wana lokola boboyi na pesa bino moratoire et pour to kabwana Très bien. to kabwana to esko ko sala diversification ya ba mandataire Très bien. ozaka na Asie ba pesiye Pesiye. ozaka na moyen décentraliser et on va même la concurrence et ça la kamala mo Économie kala to mondiale. ndako mona sona sawa ezaki yango moko mais lelo ba société ba wala société assurance. mosusu ba nini ba libéraliser yango ce que ça dit que ba misusu pe ba kokota dans la course maintenant comme nini oyo akopesa ya malamu bato bakende pana Voilà, c'est les meilleurs qui gagnent. Voilà. Par rapport à la qualité, il y a offre, Voilà. par rapport à la service. mais loko déjà passé ça va tambo ça la lobby bon tout diversifier pas seulement pour la concurrence mais pour pe batu nyonso ba kende na bisika nyonso fret ezalaka puisque Frabemar azalaki incapable ya couvrir fret partout dans le monde ndeboye to yeko komana ba mandataire ebele et depuis que to komana ba mandataire ebele Avantage dans vos années. avantage dans vos années nini budget na biso longo na simple et que na triple. Très Comment bien. j'explique ça? Donc C'est-à-dire- triplé. Tout triplé, c'est-à-dire que le budget ça là qui 1 million et comme 3 millions. Ah, mais ça, c'est Est-ce avantageux. que ce n'est pas avantageux? Ça, c'est très avantageux. Mais bato wana tango ba monique ba botoli bango musuni na munoko. Loko la paix, il faut dire cette vérité là. Ba konzi ya Ojefrem ba mususu to tsala kana ba kati ya Ojefrem il bouffait na mbongo wana puisque olo wana yolia ba wana ipe ko retribuer na bato mususu ko redistribuer ba monique loko wana ba botoli biso beefsteak to combattre DG oyo. Déplace Comagnon ce band. Combat et bandiwa. Très bien. Alors tout le monde maintenant a commis koluka lokuta asala boya kende gauche kende droite. Très bien. A fomenter oya lingi. Merci, on a compris le nœud du problème. Bah, tu vas comprendre, je pense que tu as été très clair, bravo. Alors, bien j'ai frère, on a eu na évité sur échange, mais bah c'est rimo to bandaka koyoka na évité sur les solo, mais apparemment il a politisé, bah tu as mingu ya gi bah tu peux perdre. Est-ce que oui que ça solo, bah tu as même ba carte, ça dit pour kota kuna eza seule entreprise on a kuta na bashi ya munene ba gomi cellule ya peut perdre mais au frère. Même là ba marche so bazo benga au moins na que cellule la peut perdre ezali. Ezala rapidement bongo to ezala lukuta. Je ne pense pas qu'il puisse exister dans beaucoup d'entreprises où alliés à parti politique. Voilà. Là, c'est non. Mais, Tozu, mon cambi o yakala. Azalaki a peu perdu. Tozu ko boya ngote. Très bien. Mais je le dis clairement et sans peur d'être contredit. Voilà. Mokonzi wana a plongé qui na kati ya mes gestions. Très bien. Makasi na ebisio atikaki pas moins à moins 35 millions de dollars. Ya nyongo. Ya nyongo. Oh là là. Mokonzi wana wana ko sala ndenge nini. Comme il était du PPRD et loko nyonso o etali au Jefrem a participé politique na kati. C'est-à-dire que ba konzi wana ya PPRD tango ba komona malgré que ye azako iba mais azali pe kosala rayonnement ya parti. Très bien. Batikié. Mais ce n'était pas l'entreprise du PPRD, c'est l'entreprise du Congo. Très bien. Donc, Merci. PPRD a parti, les alliés ont une partie unique. Très bien. La partie est comme tous les autres partis. Mokonzi wana ne. Asala ki biloko. Maintenant, on s'amour ba trafic na combo ya parti. Azole kana combo ya parti pour asala biloko. Très bien. Alors, tozo aussi les sawa. Sikoyo ndeko DG ya Ojefrem Patience Saïba. Tomoni convocation za kotambola na nzela wa tomoni yango yako nazo ba pété biloko yango ya l'état likambo ke bokomi na réseaux sociaux ezaki liboso makambo so ya mike mais lelo ekomi makambo nyonso longoli bolumbu ya bato ekomi siko na mikanda wapi ndeko Basaiba Patience aza wapi déjà aza wapi azali banda to azali awa soki azali awa mandat d'amener l'accent mandat d'amener wana mandat d'amener boza komona wana bino moko bozotala eza lukuta so eza ya solo pourquoi bakangi na hotel na sengi no bolimbi si soki okoki ko permettre ngana zonga mwasi mamuke ozali na loka bongisa ya ko bakisa na lingaki na loba boye puisque na banaki ko tanga ba o ezali ba avancer au DG Asika ayaki na yango pour comprendre Asika problème pe et utili susu c'est-à-dire que au Jefrem tozala qui na projet à port sec ya Kasumbalé ça j'aurais bien voulu tout na motuna wana puisque na kati ya ba fait bazo reprocher DG bazo loba
pour ce Kasumbalé ça bazolo ba pe mo kasi yango na chaki ba yango na nganga na iba poli kamwa détournement ezana kati voilà na nganga na iba ka authenticité ya mandat d'amener wana mais ko so fungoli likambo yango toko tana kati parce que na kati wana nazoka likambo détournement makambo ya misolo za ebele makambo longo na 128 millions comme na 300 millions voilà na pesio botondi na 2005 déjà je fais mes acquis madame Mayuma to comprendre que na Kasumbalé ezali na Katanga nzela wana ezali nzela oyo ezali ba track ba bengi ngo ezali ba conteneur ba mituka oyo yaka na ba track alors mituka na tango yaka ekanga nzela imaginez yo ezali moto ezali importateur biloko no eye oyebi ke komi lelo esi ekomi na frontière mais biloko no esali 3 jours pause yango yo lokola importateur okubakisa mbongo mususu na biloko tango koteka biloko na po oyebi que il faut na récupérer tango nyonso na stili ko perdre na frontière nde balobaki totonga port sec port na ndenge ya nature toyebi port ezalaka na mai très bien babengi yango port sec po eza na mokili port sec ezali nini ezali etando esika oyo espace oyo batongi mituka soki eye oletelema na balabala eka na nzela ekoti na kati soki baza na biloko ya kopola totongi ba chambre forte bakotisi soki baza na essence totongi ba citerne bakotisi essence soki baza na nini biloko nyonso entrepôt voilà ba entrepôt ezali ya modèle na modèle pour éviter que nzela ekangama mutu nyonso aleka malamu nde bazaki makanisa kotonga port sec 2005 basombi terrain mais c'est avec le DG Kikwa pour Kikwa ta sala ki mabe nyonso sala ki mabete il faut dire les choses telles qu'elles sont ye Kikwa ayer le bon tokene na port sec Kasumbalé ça tout ça la yango ngai mutu nazo bana bino awa j'ai participé à l'étude de la rentabilité économico-financière tozala ki na PUC ezali bureau d'études ya Mindele tozala ko to sali 3 mois tout ça ni makambo nyonso to ici mais tant que tozongi na Kinshasa to na ba résultat parce qu'il y avait l'étude on a lobby à rentabilité économico-financière mais aussi l'étude géotechnique pour la est-ce que ma belle et coquine ko ba bitu ko etele makali kolo makali so les marécagés za tela ba sud-africain ba sala étude na nyonso ali étude ma nyonso to yenango ça c'est quelque chose faut te féliciter DG Kiko mais pendant qu'on monter c'est quoi entreprise to banako bengo PPP c'est-à-dire PPP partenariat public privé c'est-à-dire que bisonde public oh j'ai fait mes à l'état to yena mabele to peut se bino pe ndambo ya prérogative c'est-à-dire que bobanda ko zo fete leka awa to peut se bino pouvoir mais bino parce que lokola biso to za na moyen ya kotonga te de to sali partenariat bo pesa mbongo to tonga to tongi eloko simba ndenge to banda ko exploiter yango bozo récupérer ka mbongo na bino ndambu donc c'était une société où il fallait mutu na mutu aye na part na ye alors déjà ya kala tango sali masolo et comme il a souka sko ba politicien makoti na kati mutu na mutu pe akomi ko souscrire selon ba affinité na ena DG wana ngana oza 2% ngana oza 5% minzambe ninga sala kama kamuna e DG wana ayekolongwa tango longwe nde DG saiba e nde saiba e aza lié na makambo wana te tango yepe atali ya lobby projet ozaki ya 125 millions mais on peut encore faire mieux au lieu de souka kaka na ba aire de stockage na ba parking na ba dortoir to ko nango le sous la projet ya munene ndia lobby non to ça la étude ba ça mo étude lobby non pour to ça la yango ko senga 300 millions de dollars to longo na 125 millions to ke na 300 millions de dollars mais mbongo ana nyonso izate c'est de l'argent que ba actionnaire ba roya ko pesa parce que lorsqu'on vous dit dans les réseaux sociaux que Aïbi projet nous a qui à 125 millions et comme 300 millions et ça pour Aïba bon mais même on a 125 millions on était qu'à la phase de départ et puis projet nous a dit un projet modulaire c'est-à-dire que ils a la étape pour les bosso il y a mis balé ici quand vous étape les bosso comme on fout étape à balé on a commencé que la première étape pour dire quoi je m'excuse donc mbongo ya koloba mbongo boye ezate mais ndesi ko tango to bandi projet déjà l'obité lokola biso moko toza na mbongo te et c'est comme ça la bonne gestion na kende na banque epesa nga crédit et défi sa biso misol ndeto kei na affluence
Freeland a déficit bino boni. Freeland a déficit biso 3 millions de dollars. Mais ce que tu as dans document na bango bakokomela yo, Freeland a déficit biso 7 millions de dollars. Mais ngana tindi yo na ebozali journaliste d'investigation. Ko yana je fais mté. Kene na Freeland. Très bien. Kene na Freeland tuna bango pesa ka je fais mboni et petit na mokolo alemo est-ce que ezali ils basi ba futa. Très bien. On peut vous dire que le je fais a pris un prêt et bon on va penser qui est excuse en tout cas ce que ils ont mis na Kasumbalesa OK au Komona de somba 62 hectares les 62 hectares sont clôturés et n'est pas la modèle à clôture les 62 hectares sont sécurisés kende kotala et tikali étape ya bétonnage des modules à liboso et tellement qui pour la nini tout ça qui est la saison de pluie mbule ezali ko beta moya ko sala ngo ezate to bande ko zela elanga poto kota to bande ko bétonner mais on vous dit dans les réseaux sociaux Azo qui 7 millions, alors que vous avez la possibilité d'aller vérifier la Freeland. Que ce n'est pas 7 millions. Ça c'est très bien. Donc on comprend que les histoires montées de toutes pièces, des tracteurs naïe, bateau bazarek na gestion à l'écolo, problème est comme politique. On veut sa tête. Donc balingi comme on a une siga wana tête. Tikana siko na zoma na moto na on niveau de la justice. Voilà. Na niveau de la justice ezali nini? Ezali ya solo ndeko patience ayiba tambwe azwaka mandat ya liboso ya comparution. Et yepe to yambiango. Tokeipe. Ezalaka nani abenga bino? Ezali je peux ne pas retenir le nom si. Mais Azali procureur pour la cour ya cassation. Il y a cassation. Voilà. Tokei. Tokomi kuna balobi boye. Je pèse bien mes mots. Moyen to yambabino ezate puisqu'il y a les travaux. Misala o bazako sala na bâtiment oyo. Moyen to yambabino ezali te. Voilà. Mandat liboso. Nous avons un conseil, avocat. Ça signifie quoi? Bangonde balobi na biso moyen to yambabino ezalite. Donc la première invitation ezate puisque bangonde balobi moyen ba yambabiso ezate. Deuxième invitation est yami bale. Mokonzi akomeli bango. Alobi boye. Na boyi te koyamba invitation na bino. Mais bozali koyeba vous êtes sans vous êtes sans ignorer que tozali na kati ya confinement ya ville ya Gombe. Ngape na fanda na commune ya Gombe. Yonde procureur fixer date ya choix na yo après confinement nakoya. Poisoni batela na malade. Nakoya. Voilà. Fixer date mikande zali biloko nyonso na zolo ba awa c'est avec de preuves. Donc, ce qui est olingi, oya no na Freeland, alors, alobi, yaka, non, ça dit que après confinement, yomoko pesa date na koya. Très bien. Tokamwe, tangu bakako tikela ye mukanda na office na ye. Oyo déjà komagi. Na secrétariat baboyi ko yamba mukanda. Oh, baboyi ko yamba mukanda. Oh. Ils ont refusé. Baboyi ko yamba mukanda. Je ne dis que ça. Mais au moins la lettre a été déposée et ma copie ministre ya justice batunyo so bazwaki tokamu simana yango kaka au lieu ye moko le concerné à mon mandat d'amener to moni yango na ba réseaux sociaux. C'est pas possible. Je vais citer le nom d'un monsieur motema na ngai etuninga na tanga kombo monsieur India Omari. Abandi kokoma na ba réseaux sociaux. Déjà je ferme à détourner Kimbongo, à Ibaki, pourquoi Zobanga koya na justice, il faut aya et puis akobimate pour Borwana ici latie. Mais India Zalaka na Ojefrem période moko. India Azalaki na Ojefrem na ki quoi? Ah, balongola bango nyoso mibale pona nini? Pona nini? Mais gestion. Ah OK. OK. Alors to kamwe invitation na mandat d'amener et na réseaux sociaux. Biso to ici ba to lobi boye soki ezali ya solo bango bayebi ndako na ye bakene na ndako na ye po asi akomaki bapesa ye mukanda wana akoya na justice akimite azali azana Kinshasa o en Kaval o na ambassade ya Tanzanie o na azali awa et il est prêt à tout moment à répondre à l'invitation. Je pense que c'est trop clair. Il n'y a plus à discuter sur ces dossiers-là. Tout est clair. Je pense que vous avez suivi. Le travail qui reste à côté Nabiso Zali Kokende, qu'on a certains détails par rapport à la constitution à dossier. Mais en outre, il faut qu'on ait pas Freeland pour vérifier réellement le montant de 3 millions s'il s'avère que ça est vrai. Alors, avant d'appeler son Malobasouk, précieux, on va d'abord suivre un audio.
avant aussi lisawa bato e bazali na kati ya makambo riposte ya COVID-19 baza kolela baza kofuta mate bakani basala grève semaine otokoti ofeza la barosala grève boyoka moko na bango azali virologue ndenge aza koloba TV za radio te on a bisaki bino otozo sala bango barosala ngote bo banga te les dons de Dieu trouvera toujours sa place. Même à tout moni batu ba beti, ata batu ba gangi, batu ba lobby, à tout moni batu ba zuli banga po ba kunda don et za don, ça trouvera toujours la place. Suivez en image et puis on se retrouve après pour aussi Sarandeko. Bazo me mabiso na kati. Makambo bazo? Bazo me mabiso na kati. OK. Depuis to bandi riposte ya coronavirus depuis ba janvier to loba. OK. Si les lots à 100 francs, bah pesa kabiso te. Oui. Et bon, même ba masque ya pamba, ba équipement ya protection bazo pesa te. OK. Soki otuni bokozwa mbongo bakofuta biso kan tokozwa balobi kaka bozela. Yango tozozela tozoyoka ba millions ezobima yango bakofuta biso tote. OK. Alors là, on est vraiment, je sais pas, on est vraiment fatigué. OK. Et on a déjà, il y a des arrangements privés, que je vous le dis, parce que nous sommes journalistes d'investigation. OK. On va gréver, je pense, la semaine prochaine. OK. Vous verrez, on ne va plus travailler. Les équipes ne vont plus descendre sur terrain si on n'améliore pas notre condition. Pas seulement améliorer, mais il faut penser aux gens qui ont déjà travaillé. On a travaillé depuis le comité préparatoire à coronavirus. OK. Avant, tous même cas à Liboso, tous allons déjà qu'on a voyageurs. Papa, depuis on a 10 francs à comme la maïté. Nous payons des maisons, nous payons nos transports, nous allons travailler et vous savez même que Congo Nabiso Oyo, ce qui est arrivé que les lots s'est contaminé dans malade Oyo. Oui. Est-ce que le gouvernement nous en charge? Jamais. Pour preuve à l'appui exact que sur le plan juridique, nous n'avons même pas un ordre de mission officiel au gouvernement congolais. Tous les acteurs qui travaillent sur le terrain, tous ont un ordre de mission mon côté signé qui nous dit mission d'habitude Zanini pendant combien de mois. Ah bon? Nous, tous en côté. Mais vous autres travaillez Tout n'angana yo tous travaillent n'engeni. Comme les experts. On vient, balobi, on travaille, la liste, tout ça, la liste, liste de présence et fili. Oh. Ebola, Ebola, qui bon Ah. Donc, il y a un lobby nin. En tout cas, il faut les labiso parce que tozo yo kaba millions ezobima ata 100 francs ezobimate. Ata si ba boy ko futa biso to boyte. Mais ba pesa biso ba matériel ya protection. Ata ba masque, ba gants, ba blouse auto lataka parce que to ko ko investiguer ba kasi spete na ba bilamba na biso. Ouais. En principe, il faut to lataka soit BEPI, équipement de protection individuelle, ouais. Ou soit ba blouse pour à usage unique so to silisi to longole yango to boati kuna. Mais yango bazo pesa binote. Bazo pesa te. Oh là là. Même ba désinfectant bazo pesa te et loko moko te à part donc et loko à part nous autres on a yona mouli mona mayele tozo kende nango kuna et ils nous utilisent depuis janvier. Et vous voulez et on entend toujours parler à la radio que bazo pesa mbongo. Très bien. Ozo sala musala ni na riposte. NASA épidémiologiste et investigateur. OK. Merci beaucoup. Alors on entend pour terminer, parce que tu as commis déjà la souka, Ndeko Maene Amisi Mike, je rappelle ici Gozali Mokro, il y a Basambi, donc Tolo Banakat, il y a conseil, il y a cellule juridique, il y a OGFREM, Oye Kambami Lelo na mwana mboka Patience Saïba, Oyo Nakoyo Kayo, Tango Lobby, en tout cas coup de chapeau pour l'amélioration, mais il faut bien comprendre que Batak est en raté, tant au Motazo excellé Batak, Bisopé Tozan la Batak, il y a les gens qui nous attaquent des part et d'autres, mais quand vous savez que vous êtes dans le bon, il faut être dans le bon, il faut tenir jusqu'au bout. Coup de chapeau dans ma campagne, mais point à numérisation, il faudra tout faire pour numériser. Waneza le quoi cadeau bogotika, parce que toi la 21e siècle, tu causes en amboka mourir à calaté, ou bah tu fois tambola là-bas, papier à miner n'est pas dans le dossier, nous qu'à partir d'à comme toi quoi yeba ilo qu'on a à kotunango. Moi j'en ai vu ailleurs, partout ailleurs c'est comme ça. Au tindi courir et dit que courir qu'il y a tel jour et au ça la télé comme au co vérifier en internet. Bon ça lango et aux alamala moi les recommandations à sango. Alors pour terminer, nous sommes arrivés à la fin.
tomona maboko po miseko na suka te miseko na suka moins que ozana eloko musu ya koloba pendant que to loba conclusion na vana beto babilo na biso to sala ka poser na zana conclusion to nga ba saka pour eloko ya numérisation, c'est-à-dire que numérisation ici est bandaki pour lelo na tango kala contrôle ya flux à fret et ça libanda lelo comment na Congo mais comment je dis il y a la numérisation, c'est-à-dire que même le DG lui-même nanda kunae il a la possibilité à partir à téléphone nae autant écoti donc on a déjà commencé mais le quoi l'entreprise là qui n'a c'est moyen ça là oh lobby exactement mais ça sera fait dans le futur. Bien. Alors maître ndeko Maene Mike, vrai ou faux ou tu le bananga ya que ndeko India Omari a comment na ba réseaux sociaux que DG ya Ojefrem Patience Saïba ayaka ko répondre makobimate parce que détournement ou ekangi, vrai ou faux India ndalo bien? Vrai et sincèrement vrai. Voilà. Il est allé même au-delà ya goloba que mutuana bakine sikawana a mérité sikawana tepo azali auteur ya malversation détournement. Vrai ou faux India Omari bangona ba ndeko ba gérer ki liboso balongo la bango pona mes gestion? Vrai pona ngana discuter ki na India Omari na réseaux sociaux na ABC des jeunes d'azana décision il y a le baki na ngabo ya lobby, il y a l'unicité dans la gestion. Le ko la unicité dans la gestion, c'est-à-dire que to gérer ka biso mi balé. Le ko la ki quoi ba yebisa ki asali mes gestion yena ki ko asali ki mes gestion pe balongoli bango po balongoli bango c'est autorité morale na bango moko. Vrai ou faux DG Saïba Patience a détourné mbongo te ezalaki de 123 millions à 300 millions? Vrai ou faux? Faux, puisque mbongo wana ya 125 millions à 300 millions d'abord mbongo wana ezalité c'est de l'argent auto kozwa na gauche na droite na auto kobenga bango ba partenaire yango to benga kiango PPP donc projet ezali partenariat public privé PPP donc mbongo wana ezalité o ezali ko sala malheureux ezali sur fonds propres ya Ojefrem donc a détourné le côté et puis ce qui bokina kasombale ça bokomona que misane c'est ça Afriland a pesa bino 7 millions mais 3 millions Afriland a pesa biso 3 millions pe 3 millions moto stozongisa kene na Afriland soko na Ojefrem na koki ko sala ba jeu ba tripatouillage kene na Afriland okomona to futa pesa ki 3 millions Olobi a DG Saïba akimité azana Kinshasa il est prêt à répondre. DG Saïba azali na Kinshasa et pas na ye na Gombe afanaki na ndaku na ye poete azali na kati ya confinement pe akomela ki procureur ayebisie boye ngai moyena bima ezali te mais pesa date ya oyo kolinga après confinement na koya ko comparaître lelo soki babengi akokende. Très bien, merci d'être venu, merci na ba lumière nyonso pesi autour ya ba dossier bosolo na politique ekomi asuka ekendaki au Capernaum mayeko kutana na ba yekoli baye dossier spécial ezalaki Ojefrem tolobi yango na mobimba nyonso sami penza ke na makambo ndeko lobi soki za penza ya solo atalisi na motema na mombake DG Saïba Patience azana eka victime moko ou eza complot ya ba politique bazoluka ba lukela mabe pendant que ya tikali koyiba eloko moko te motema mabe ya ndoke bang saka mwana popite kanga malobo na ebisi na bituma moko kolonga kasi na kimia biso mibale bye bye tokutani lobi à la même heure pour le même travail et le même objectif kimia na mabota na bin. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.